Donc akobanda ko vibrer lorsque akobanda ko vibrer pas ya maman directement papa langage akobimisa il faut maman abeta yango de bidon ya ko donc na balobaka et koti et bimi malamoko donc tango ko kota ka boya ko bimisela papa il faut que pas busa zo yango amplifier yango misa il pas zo yango ali pan ezokeni lorsque ezokeni il faut quoi na mato ya papa différemment pan et bani bana mukoni te bani bana mukoni et bandi banda lelo parce que tous les esprits basés en enseignement oya ba langue oya ba pesa bango eza lelo te maman na ngozo la nangai mwana peso lingala moko tuni mwana lokoti lingalo wa peut-être lokoti lingala te mais esprit oya za kati na ye pesi lingala wana to yebaka na vino uza mutaba komba lelo yeba yango mwa liboso uza mutaba komba yebaka ka tant papa na maman bazo swana yo mwana liboso zoya papa kozaka ni contre ni pour eza makambo ba papa yo za matiti donc dimano ka banzo ko babundi ekitela yo donc yaka kaka te papa bloka boeza soni papa tika mais soki oyena lingala ya mabe lorsque biso to utiliser l'esprit wana yeba mati fani to bani ko talo directement soko za aîné to bani ko lukola ba faculté na yo apaiser un peu ba parole na yo o ko bimisa yena mama na ye basaka keloko moko yeba yena papa na mama ne so baselo ko moko les esprits peuvent se changer moi moi ça n'a pas ko qui n'est pas bali esprit on a pas moi si to longoli to zisu mobali msuto côté ici et plus de cela bane ko ça la prière bane ko ça la prière de l'orgasme alors ba orgasme mais la souka ngeza orgasme ouvre-toi orgasme je vais te voir orgasme amplifie orgasme amen alors ameneni la kombo na ye Yves pardon frère baby oui Matifani moi Yves so ki kozaka distraité ngana kokotika kaye Matifani mais kayo zulu kilo pas problème makasi na yoki balobi ke kaye oyo za makambo ebele Matifani ngape fona tala ngo un jour na lobi frère Michael oh vraiment comment il est azali mwana mwasi kombo na ye révélé okomona ye azalaka soka sali mesh na ye azoka moko koto abimisi boye moko koto abimisi boye akanga ngomi basinga ikitaka boye azana style moko mingi pe kolata ba chaussettes la ngai oyo lelo mari de nous maltraiter ndako na yo oyo lelo tunaka est-ce que mbali openanga na lingaka ye ezana basida msusu ya kindongo tozi ngado kitchen tunakati à partir ya babiloko talking parce que la Bible dit le maître des temps et des secondes c'est Dieu mais ça peut na maître ya temps oya mayele ya mutu oya tele mapi na vie ya mutu papa bala na ngebele lelo zana maman olongola alliance boma na veste ezana ngoyote ezana combat oyo ezobundisa ne yo bayaya oya quartier batika bayaya na quartier Matifani ce sont des antennes sataniques au diable attaque. Ah frère baby donc bayaya sur quartier batika na ba quartier ba bimati ba antenne mwana moto te po akosangai abongwani pete po awangana nzambe ya le nazarien le nazarien bana kitoko koma mokondima atako bapakolaki mafuta na mosakolima lelo yayo bolingo ebateli le nazarien lipamboli oyo monanaka te mpeni mama kandelobi kolapie mapapu masope mafuta tokokisitana elongo na nzambe oyo mabenga na makomi Jésus. Avant Jésus-Christ, il n'y avait pas de Dieu, après lui, il n'y en aura point. Bonjour et shalom. Je vous, peuple de Dieu, amoureux de Jésus-Christ, aussi ceux-là qui aiment le Nazaréen TV.com, un site qui nous bénit, nous, enfants de Dieu. La princesse de l'Éternel, comme toujours, hein, la humble servante de Dieu, la présidente du Parlement céleste, député, dans cette émission. Témoignage qui nous bénit à travers les choses que nos bien-aimés ont expérimenté avec l'ennemi, aussi avec le Seigneur. Babita a mis sous païpaïté, basons là la humble servante de Dieu, pour que Babita on n'engezalaki. Aujourd'hui, je bénis le Seigneur, car nous sommes bénis de la part de Dieu. La Bible nous dit d'ailleurs, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, ne fait suivre d'aucun chagrin. Nous sommes bénis, comme je disais tantôt, avec à la présence de notre bien-aimé frère Michael, autrefois Baby, à travers son témoignage. Il va nous expliquer
à long et à large, phénomène mari et femme de nuit. Parfois parce que c'était femme de nuit, hein, phénomène femme de nuit, mais aujourd'hui, à quoi entamer une affaire mari de nuit. Je suis passé alors avec mon confrère Arsène, mon confrère à qui nous allons présenter cette émission, nous deux ensemble. J'ai dit shalom Arsène. Shalom la princesse. Comment vous allez? Oui, très bien, merci par la grâce de Dieu. Vous. Oui, je vais bien, merci. Comment vous vous sentez sur ce plateau avec notre bien-aimé avant de lui dire déjà un coucou, un bonjour? Très à l'aise, nous sommes vraiment assoiffés de l'attendre. Ok. Déjà un mot aux téléspectateurs. Juste les inviter d'abord à s'abonner à la chaîne et à partager cette émission car dans cette émission ils seront vraiment bénis. En coalition avec la princesse, bénissons le nom de l'Éternel à travers ces cantiques. La Bible nous recommande de nous réjouir dans le Seigneur. Réjouissons-nous à travers ces cantiques. Je signale déjà derrière la caméra, c'est Yves Bolofa, Losako, M. Fayulo. Aussi la régie qui est chapeautée à Alain Kiakala, mignon bébé. Donnez-nous un cantique tokata losako bayo so balingaka losako mokondi bayisinga ibana na bandako bakolinga pena losako mokondi katela ye et on se retrouve tout juste après. Régie à vous. Alléluia. Merci le roi de rois. Alléluia. Tombola maboko na yo likolo. Lakisa maboko na yo. Sakat. Sakat. On y va. Ah. Salaboy, salaboy. Assis sur son trône. Salaboy. On y va. Assis sur son trône. Encore, encore, encore. Ah, ah, ah. Afandi na ngwende na ye. Yesu azaya kofanda. On y va. Assis sur son trône. Afandi, 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 afandi. Assis sur son trône. Fandi saye, fandi saye, fandi saye. Nazo mono tetika Yesu afandi. Afandi, 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 afandi. Merci Jésus. Ya Mungu oyo tobenga Mungu libanda bandeko bozola nango mwa mutu mususu aosala mbia surtout ba jeune fille parce que tolobela kaka ba mama te on parle en général parce que ça na ba ope bala na ba 22 ans bazali bazala bandako mabala mais bazo kuta na ba problème oyo tozolobela au mona mutu azosala mbia salobi mupepe ya libanda nzoka elengi boye bayemba mpela njema oui bayemba matifani bayemba na yebi nzembo na très bien mupepe libanda nzoka elengi boye ezalaka pe date moko ezalaka date moko mystérieux je pense ezalaka les 14 février. Alors les 14 février ce sont des dates sataniques lorsqu'au mois en février le mois de Floride où on est dans l'esprit oyamai oyminge dimaka pour s'amuser dans le monde en plus de cela bazonga susu na batu nakati ya yamai on comprend et ça na batu susu pe ba bimana sirène ba l'exi journée wana après que l'exi journée bu na tomba pesa numéro abenga moi si moi c'est que non numéro bengeli ngai et ngate yaka na cimetière boye okutana muta kati bwa bela pe libuma eza ba période ya bloc wana na yebi comment se fait-il ezali kotambola mingi na kati ya ville ya Salon ndeko ezali ko na ngai tango zo ko un message à boye ko garder yango mo côté mais qu'un peu ko partager na ba ndeko mususu ce qui va si je suis ezali ba question ezali mingi ezonga pas ya la présence de l'Éternel maman Tiffany en tout cas to ko ba question to ko sous temps pour na ko mais ko répondre lorsque maintenant bango ba ko balana ba fan ba balana na papa na bazana ki shirina papa ya musique lorsque rozonga na directement il faut pas passer
On a ce que Païgous, na kata maman Tiffany a vibraka. Parce que lorsque je parle, il y a beaucoup de gens qui connaissent Païgous, même si les magiciens, même ma secte, tout va bien. Donc, Arobanda ko vibrer. Lorsque Arobanda ko vibrer, pas à maman, directement, papa langage a ça. Il faut maman abête un mot de bidon. Il y a donc, on a et koti et bimi malamoko. Donc tant que kota rabu bimi c'est la papa, il faut que Païgous ça soit amplifié. Lorsque kota na monter mais papa pas aussi porter. Ah bah c'est sous mon pili. Donc il faut abba qui s'appelle non on a de konanga izana ba biloko mususu ba ndeko mona au tout moi si alobi de l'autre côté. Akatelo lingala. Ya pesio lingala moko. Obia eloko penanga no ba pesa ngota mama cité betie maman gifle pe comme le sous mama kamobele donc ndenge mon pe mon bazali lorsque maman zo bimisa il pas zo zo ngwa le pan ezokene lorsque ezokene il faut quoi na mato ya papa différemment pan hey e bani bana mukoni te bani bana mukoni e bandi banda lelo parce que tous les esprits basant enseignement o ya ba langue o ba pesa bango eza lelo te mama na ngozo la nangai mwana peso lingala moko tuni mwana lokoti lingala wala peut-être lokoti lingala te mais esprit o eza kati na ye epesi lingala wana mama ngozo la nango kamwe mwana mais de prix quand mwana o lingala o komo bimisa aza mwana balabala te na école pété maman mais même so ndo le esprit mo seni et côté bani ko enseigner biloko wana na lobaki eloko moko Matifani eza na ba biloko mususu milimo mabe côté la biso na bandako ou bien ba mari de nune tozali kolobela ba côté la biso na bandako. Et ça, bisomo ba tout le cas. Pourquoi bisomo tout le cas? Les autres le même pandi à papa. Au moins la papa c'est là qui na maman l'aime sous bien les bandés. Mais bah événement mon bandi ko luka ko kota. Mais le papa soit tant même sous ses réflexes. Ya ko sele yango et salaté. Pourquoi salaté? Parce que musika ne soit ali. On a déjà pas eu ça contrôler. L'aime sous comme na moment moko Matifani bon moto. Ya moto nzamini nga sela moto. Et ya kapena et 8 place et dominer pe l'esprit. Et puis les bandits disent mais comment on a terminé le mois c'est n'est pas ça moi c'est bandit ko changer. Moi c'est bandit ko changer. Ah oui, moi c'est bandit changer. Mais à un moment donné, lorsque Païgous a voir aux hommes à sous, il faut ça ni à effacer ma bilo quoi. Lorsque effacer en haut, ah Dieu peut aller, bandit ko ndika bon. Non moni lelo place où ba problème les ali. Lorsque maintenant papa bando discuter na maman Matifani, bazo discuter, bana bande ko na basi, bande ko na mibali, yaya liboso, surtout ba yaya liboso, bana ya mibali to pe bana basi ya liboso. Yeba soki oza mwana liboso, yeba na vino, oza mutaba komba. Lelo yeba ya mwana liboso, oza mutaba komba. Yeba kaka tant papa na maman bazo swana, yo mwana liboso zoya. Papa kozaka ni contre ni pour za makambo ba papa yo za matiti donc dimano ka banzo ko babundi ekitela yo donc ya kaka te papa bloka boza soni papa tika mais soki oye na lingala ya mabe lorsque biso to utiliser l'esprit wana yeba Matifani to bani ko talo directement soko za aîné to bani ko lukola ba faculté na yo. Et tu Zara, maman, pourquoi papa tu tapes maman? Chaque fois tu tapes maman, bah me souviens bête papa, bah on moins que papa so bête maman bête. A kangi vraiment papa côté li maman bandi ko bête papa. Matifani ezana batu misusu bana bazo ba malédiction papa mo dire moi OK papa azalene ka simple nzela parce que balobi les enfants obéissez à vos parents les paroles aux ezali na pouvoir parce que ezali maloba ya mututé mais ezali maloba ya nzambe donc lorsque ba esprit wana yo mwana oye tant yo zoya boni be papa biloko nini même si papa jour on pas fané be Païgous sa kota kabile lelo nenya ke feti wana moziki wana ngapena melana no tant yo pas zoya tokuta na siko biso na bien alors ibaki alcool ezali ba biloko oyo ni encore ba démon na kati nzoto moto kitoko lorsque maintenant papa zoya na biloko na maman pa zoya na oya ye yo mwana yo zali koya lorsque kaka papa ko ba yo mbesine mo ba na ba ako beta moi na côté li papa atiki maman gifler moi parce que maman a rapide na bata maman gifler moi tant maman gifler moi na bon moto yo mona ko gifler moi mais elle Païgous a sepelité comment se fait le côté li papa na bino yo tiki koto oyo OK moi nazali na miso wa comprendre le côté lokola mutema ya bondo ki sala mabe il faut réagir ta Païgous a côté ka moi si il faut côté la moi si pa abeti mais boko
tina mona pemba la moko na moment na mati fani biso to ba ange auto ça la service ya nini ya suivi à contrôle ko na ba côté ya ba maman au moins na li peka côté ya nini au moins na pour to zana to la scole musala ndenge nini bango bazo sala musala lorsque maintenant bango bazo sala musala wana directement il faut te pousser au moins te mona na beti mona na côté la moto yo sala nini sala bu mais esprit musus pesa wana il faut peta malo sala mona na bo sala mona na bo maman kwa mamali kandi bani ko mwana pe kuna maman esprit musus pe ko longa ba écoute ko mwana maman be boni boy na ba kwitsi na yo na carte déjà ba yeba osambuse biso ali mama kani matele mama elongo ya papa ale famille mobimba ekomi ko bu mama na kanda suka ba mama na bola na ngai en tout cas beaucoup de respect maman ko za habitude to longola bana mingi maputi mama likamba mukebe mati fendo mona omi na excess mama likamba mukebe na bo yo soko utaki awate oui. Et loko yo bimisi wana ce qui veut dire mwana ndasa nini abimisi maloba mabeli kolona yo loko la bible bike bana bato sa papa parce que mwana mankaki yeba parole wana ine diable osani akozwa ndia osani na utiliser yo no zaboy atoke libala okomona makambu na yo yeba moment na matifani ce que ça na ba sirène o bazala ki vide ce que bazala ki mwana mwasi il faut sirène mwasa ni azwai directement de sani to comme déjà na famille na deux sujets mari de nuko to kuna déjà femme de numoko o ya projection déjà to osile ou soit kala ninga ko tsona boy baton to so na ba réunion sur le fandi to te da venir mwana ko ya obal directement to za semence lem sous soirée mwana liboso ya mwasi to di semence esprit avec une de sani to côté ici tant de semence avec une numali to limise ce ko libanda tant obima libanda côté mari de nuit abandi ko continuer ko taquer papa au lieu de contrôle yanda kuna mati fani papa au lieu de contrôle yanda kuna yeki a comme ça ko landela côté mwana bimaki libanda mais 0 heure yango yana bino ya liboso le nain de la famille mubimba penza makamni na zo sala akomi lokola mama na ye papa bozola na ngai lorsque za na kanda apaiser un peu ba parole na yo ko bimisa yena mama na ye bazaka keloko moko yeba yena papa na maman ne so bazali okomoko les esprits peuvent se changer moi on n'a pas ko ki ne pas bali esprit on a pas moi si to longoli to zisu mobali muso to koti ici suka kwa matifani omona to bani school ko so piste o ya kokita pour nosani ya kopanza libala to bani ko sani to koti ko ta papa wana kota papa to sala la pa eguste wana kota papa ne lobela ki esprit mo to benga ki shikidina yabite mati fani to lebela kango lorsque to projeter ba nini to kota esprit a shikidina pa papa esprit a shikidina to shikidina to koti si na kati ya papa bandoko bozala na esprit a shikidina ezali esprit moko normal ezole ka pe mingi lona ba télévision na papa na esprit a femme de nuit to lebela ki combo ils a toujours pas mati fani musicien moko ya biso ya mboka aimbaka yango sur le plan de l'orgasme yonde médecin excellent par idéologie mati sango décide la troisième corde et à plus de cela bané ko la prière bané ko la prière de l'orgasme alors ba orgasme mais la souka ngeza orgasme ouvre-toi orgasme je vais te voir orgasme amplifie orgasme ramène alors ramener ramener ba sécrétion où ezali ya mwana mwasi et pas ya ba DS mususu ou c'est mwana mbal donc wana eza autre chose mais pour l'explication maintenant shigidina azal esprit avec 4 pattes avec deux mains au moins na kati ya banzembu mususu parce que faut tosonga na banzembu o ezali ko bingisa le bana nzambe bayebaka yango eza na mwana mwasi moko boye azali ko embisa bana nzambe zo bingisa bana nzambe komona ye Yves pardon frère baby oui Matifani moni Yves so ki kozaka distraité ngana kokotika kaye Matifani me kayo zulu kilo ba problème makasi na yoki balobi ke kaye oyo za makambo be Matifani ngabe fona tala ngo un jour kayo frère baby na komo kata ba faire peut-être ezaka ya frère Michael de Matifani c'est que et boti makambo oh lo vraiment moi je parle ezana na canal ya grâce pour le kumu na nzambe ezanga makambo bete ouais frère baby frère maman Tiffany maman Michael sunga non Matifani na lobby frère Michael oh vraiment comment il est azali mwana mwasi kombo na ye toujours na code ou soit obengi maman Tiffany comme les bani na R O S et sugi na préfixe suka I X donc wana soko za besoin na ye okozwa mais pour l'explication moi nzambo boza pe révéler okomona ye azalaka soka sali mesh na ye azoka moko kotoyo abimisi boye moko to abimisi boye akanga ngomi basinga ikitaka boye azana style moko mingi pe akolata ba chaussettes okomona na kati ya danse ne abina ba danse moko ya boye
dans ce mois bozongisi atebwe azongisi donc moi la katmana shikiningi shikinara oyoka babilo ko moezana aboka déjà DSO alors lorsque tu reçois esprit o to koti bote ya papa il faut papa soit ça nini papa okoma mutuli kolo matifani au kokosi ko contrôler ndakote et là on est poussé papa et poussé papa libanda lorsque poussé papa libanda et là ko liboso to koti d'abord esprit a poussé papa to koti trop de raisonnement et ça papa belé babela ba AVC matifani et ça va te pour na bazanga musala et ça peut ablo belé oyo to moni choc ya bolingo et comme il peut que non papa moni que non lingi pe mwasine mingi akombe na ba trouble psychologique et papa sali AVC donc lorsque to misa papa libanda papa kombilinga li au moins na papa pe belé maman zo la nangai oyo le mari de nous maltraité na kuna yo oyo le tout est-ce que mbalo benanga na lingaka ye lelo papa koma na quartier o papa na koma na bana mike papa na koma na ba nyonyo papa na koma na boy donc tout cela chiki esprit oyo ya paigusto koti koto na yo na auto koti sikuna baluka siko pelisa siko moto tous les deux côtés pour na bino mbalo sani bokaba lorsque bokabona ne se parla maintenant prime et ça nini augmenter le monde satanique ne lorsque au moins ce que bablo kona papa bimi papa ko bando bima pe bakina bara fandi papa mela maman mwasiaka aya fandi donc comme ka muta bongo raisonner zalate jusqu'à ce que Shikidina akomeme maintenant na ba conseil no memaye wana e nous allons que non on peut savoir rapport à maman et rapport à maman Shikidina pas fait ça conseil non Shikidina ça ko animer aza ko animer ce que papa na neni a même la directive moko pour na maman ce que ba nous sentir bela que non mubana ngana ngaza boy aza sous ninga za la raté quelque chose to soa na quelque chose to bunda mais mubana pas comme pena ko bima na neni na e akoma pe okendo komela ngai pende na za pe boy ngape na za na nuti ngape funa bima na neni na ngai okomona ba maman bele ba yo ko la kala msuna famille na ba lata maputo lelo ba lata ba pantalon le msu ba kabona mbali après ba makabu oyo mari de nous akaboli bango maman ti kuna tellement c'est pas mbali kuna na sima asomo simungo ya bien afandi se kimia comme ben ma propre comme boule maman c'est comme ça on m'a chauffé ayeka bon comme ça c'est notre moi c'est mon mbali akala yona amoni na bien pantalon maman ba yala tani ba pantalon ba sani na la ta ba pantalon lokola mari de nous on zara pe mina ye et tina maman ni tina maman ki ndomba ne place au monde na lelo ba sida ezali ko panzana parce que na kata ba biloko wana oyoka tongo to lebele okoka nento bimisa ba sida ni ezali transmis et ça ba sida msusu lo ndeko zola na ngaza ba sida msusu oyo mutu azongo na mtu na lame de rasoir terre et ça ba sida msusu ya kindo ndozi na kitchen mtu na kati à partir ya ba biloko o tokindi na ole ba kiti na ba mesa atanya ukondoko na mona yo achayo na mwamba la minute on a 4 pena katikata saga fufu oui alors est-ce que tu bonjour boni et le côté et puis qu'il y a mon bureau on travailler tes micros donc dès tout ça on a eu galère na niveau 0 tout ça la boy moi naza na mbongo vraiment mingi te mais nazo tchela bino moi mutio naza nango na agence moko boy Nazareta c'est du sérieux. Oh maman comment des bons donc yo pesa au fouti mbongo kuna partir à poto biso to ya to jubilo na bengi ya Scotty agence moi ifungami comme na Nazareth na kufie agence lisusu ndeke sansu mulongo kuna pour cela susu kuna eza mamba mulongo te yesi afuti mbongo kuna partir à poto biso tozoke ko récupérer biloko oli tika boyeko yiso mona makama bongo na monte bat papesi mbongo kuna biloko ko récupérer biloko oli na agence ezalaka mais yango ibandi maman leki nanga yebisi ngai me na ndimite nalingi namona kimona mbeso po likamba boye na monde na nesalama te mama yebisa ngai bapesi mbongo kuna biso to récupérer biloko kolia awa ya solo boutique Nazareta ezali boutique ou ezali ya distribution ya ba produits alimentaires nasali poto sunga bandeko oyo même ba oyo baza na peu de ressources comme la boîte bandeko on baza à niveau à Kinshasa même avec un petit rien donc à partir à $10 $15 donc so na mbongo te ndeko na poto ko sunga yo a ozika biloko kolia maman Nazareta nzamba pambola ya bakise mikole belé awa na sena mokili et bongo awa tozawa poto yeba adresse awa la boutique Nazareta est ici à Kubungate toza sur avenue Monkoto numéro 1 direction Elengesa face à face na église catholique Saint-Vincent direction Elengesa Monkoto numéro 1 à face à église catholique
Ah, c'est ça, d'accord. Bon numéro de téléphone, vous avez un mot déjà, vous avez un numéro. Vous avez 3 numéros pour Paris, vous avez un numéro pour la Suisse, vous avez un numéro pour la Suède. Ah! Non. Nazareth, vous avez la Congo ici. Julia, ngana kangisa kia fufu. Eh, ya modé, yo bandika na fufu. Oui, pour la Nazareth, tu as un système en bimbi, dans Bongo Shingom. Bon, ok. Vous allez silio. Lorsque maintenant papa va bima, papa bimi abandi ko kendo kuluka ba conseil na zo kendo kuluka wa shikidina azali na centre à contrôle. Au moins lorsque aya kutani siena mutu mususu aya kutani oh mon frère comment bien non ndé na zaboué na za problème au moins na za na mo ezali problème ya mwasi na ngai na ngai en tout cas ça ne va pas donc des zaboué na zo mona mwasi na ngai c'est dernier temps et zo simbate est-ce que okoki ko aider ngai te na conseil lorsque allo na bana ko pesa yo conseil o kala msusu na kati ya motema ya mbali na shikidi na fois pesa posa mo posa na pesa eza posa o etem na distraction au moins même mon frère non est-ce que moi ça te bali que ça moi bien par exemple c'est l'arabo bali que ça moi bien on mon cher est-ce que moi to sula moi ça te tout mata moi libanda to sula moi libanda et le libanda non lorsque bo bima le bela na kati ya témoignage eza na ba endroit oyo okoko ki fan na boy et le kilo ba problème. Dans chaque emplacement où il y a les publics, il y a toujours des volets. Ils ont un volet satanique, ils ont un volet où il y a un même si ça a un moment de tout matin. Au moins, il y a un voie normale, il y a un occupé parce qu'on matin. Et alors, lorsque il y a une place publique, il y a un au bout de non chaque admettons terrasse admettons quoi ils ont toujours un ange gardien au bas na ba télé même sous boyo chaque place ba télé na baba o to bakendaka tout ba bakendaka ezali j'avais parlé ça na témoignage dans le bel akayango donc au moins lorsque ba fandi ba no solo mon chien na za bo moi c'est na comprendre on a besoin et alors lorsque ba le la chigidi na za na contrôle il faut na contact encore na bespo ba za pimi animer maintenant les esprits ma pause ali ko landa ngai ezana ba fille belé lelo bazali possédé na ba mari de nuit oyo lelo ba koma ko sangisa mbongo na ebité mati fani zo courant nango na ba bar o ezaneti na ba côté na so masina awa na ba kimbuta ba sangisi mbongo neti samedi bango basi na basi ba sangisi mbongo ba ke na bar ba somi masanga ba omela lorsque ba omela na ba ose ba mibali so ba ye mususu bando sani bando sombela ba pe vina ba mbimba et il est kaka bon chaque samedi, chaque dimanche. Et comme on est naturel. Or que ça, ma femme, au esprit, au biso de tinara, il y a mari de nuit, n'est ça l'année, et bimi sakabang. Personne l'année, ma fille à bongo, et pas na bango le roni tout ça là, tu bloques encore temps. Parce que la Bible dit le maître des temps et des ça c'est Dieu. Mais ça peut le maître à temps, au ya maïle à mout, au ya télé, ma pile à vie à mout. Au moment où on a solo que ça m'a bouzoba, ils ont eu l'eau mot ils ont reproché. Mais lorsque on a devant obstacle, on se dit eh, mi sunu ne fo mwami, au moment ba ningo bozela bango, ba kei yotika na quartier. Mais là ba binga bango ba sert à quartier. Ba fille à quartier, mais il y a un mukolo. Encore ba ndobeto li solo à quartier. Chef à quartier. Akubeto li solo à venir na mubimba. Mais lorsque Alexandre tana, Alexandre parce que ba bima ba komanda retourner makambo epana. Ndenge ni ya Mireille, alonga place wana. Azali. Te azali kutu ndeko na utako bala te. Ebongo ndenge ni mama muyome. Muyome azali. Ebele pe ba koma lokwa ba anera. Soko lingo luka mutu mabwe ba so kene luka mutu ana fi wana. Oui mon frère en tout cas, on a tout le bien parce que azali moment oyo, mais c'est qui maman Tiffany, c'est encore le temps il faut toujours moi. To bano beta ngo lokwa solo, mais na kati wana toujours dévoiler encore ba secret wana. Parce que c'est pas normal au moins dans la quartier mubimba. Même si ba jeune ko ba koma meso ba fandi, yo ya quartier bino le kina sima na yo. Ah, wana, ici à l'écran. Et comme le sujet. Il y a bien dans le Seigneur dans le bas qui n'a pas de témoignage, n'a été pour la décourager. Lorsque tu crois en Jésus, il peut encore restaurer même si. Peut-être peut bateau peut ba non ah si il peut naï, mais le ko yambi Yesu. Au bon moment même si na canal il y a message autres allez les dans les Nazaréens, dimeli Yesu. Au confesser, nous avons reçu quelque chose. Croire qu'avec Jésus, il y a encore de l'espoir. Lorsque nous sommes encore en vie. Et alors, Tiffany, lorsque nous sommes solo, Chikidi n'a pas de
on peut se maï Chikidi nazali esprit oyo et uta ezali esprit oyo ezali mai mais mingi et ça il maka mingi fréquence na mingi ezali mingi na mboka bandeko bazali kolanda ngai na Angola wana na koma lorsque dans le Bélassé le plan il y a Perrecon bandeko déjà bayebaki yango na le Béla yango c'est le plan ya Perrecon wana na place na fan les sous pour le Béla malam Chikidi lorsque tu as des informations il faut maintenant à rassembler ba sirène oya mai sous mike o ba ya kana bana basu kana ba o man ba pas fan ba do beta lisolo ya moi si ninga pese conseil directement be spona fo ba nesko ko tourmenter ba cerveau na ba lorsque bani ko tourmenter o man lisolo banda kinde mususu lisolo ko mo gende mzo mo cher moni ba mère ba o mon ko to fana na ba mo sika moko ba ya sina sika o kenete ba alliance o e kanga biso ba boyebo ah mo cher biloko na fotika yoza mobali faut l'accès mobali ba papa ba la na ngebele lelo za na maman olongola alliance boma na veste eza na ngoyote eza na moyote eza na combat o ezo bundisa ne yo pono longola alliance otina veste ozo ngbe comme na porte na okoti ici place musu ba ko bala place musu ba ko bala te na ba maman ne tolobela donc lorsque maintenant eloko on est bando salema du soleil changer à mon frère au moins te ba salema ya souvent parce que y a côté na nne kona ya ibi baba ka pemeni wana lorsque on bengo place wana tantini yaka ipai lorsque baba no solo ya ba ke place nyonso lokola ndeko na ngaya to tiko loba awa place nyonso ba fanda ka ezana batu oyo batikala ba ya o ya quartier batikala ba ya na quartier Matifani ce sont des antennes sataniques au diable attaque. Ah, frère baby. Donc, il y a un quartier, il y a un quartier, il y a une antenne. Là, je parle. Là, il y a un cas particulier. Et ça, il y a un antenne. Pourquoi tu le dis? Tikala chez les parents. Chez les parents. Pourquoi tu le dis? Au comment pourquoi ça antenne? Ils ont les informations comment? Yo monaka papa, les lots bazana maman na terrasse. Lobi bazana maman na terrasse. Après 3e jour, basalinine, bazo information directement, ba que pesa maman. Yo fandi awa, papa André to koma mona yekuna. Na mwana wana mwana fana na venio kuna, lamsu ba venio wana banda pe bokoto na kata secteur wana, oyebi na ngote. Bandoza na département wana mwana mwasi ya sebo lekane na escalier. Bo mona na mebo so la pété. Lamsu bonjour mais yi asani ayebi information. Azana information non nyoso. Toutes les informations ayebi R yo bimaka, ayebi R yo zonga. Les appels sous sur un quartier au mona et comment le roi système a caé eh au moni muto ana ba nyato ngwa caé. Oui. Et ça pas bilo comme satanique. Peu en plus de cela ma Tiffany. Il faut tous à la musique à moli monter ma Tiffany. Ba neko to so le belizali bilo ko ya kati mais ça bilo ko to chine ba vi na biso. Donc lorsque on a bilo ko bongo na ebi misusu to tika posséder bango na kata ndako na bango ya ba fille ba zwa ba fille ba mo futela. Da ba fille na ba mo futela donc ba lamba ke siga moko ba leke siga moko. Mais na kata na mo to tsa bongo espace au miso. Donc yenenga zawana atali kambu mekuna soka ka yo telemina ye obengo ba omani kambwana kama tifanye information mdimba kana moi eloko yo bindisana muke a récolter tous les données na oya lukuta na oya solo azui yango maintenant seni ayoko memelo lorsque za ko memela yo ye parce que na momana esprit ya mari de lui na tata maman et gozation na force non et peser maintenant a kosala nini azui ko maman naturelle na ye aseni apesi ko bo mwasi ya bo maman. Maman ce que toi il y a une information à bongo. Eh, il y a solo bi maman c'est solo. Ngana biso maman. Na se plano ka ba ninyo zalaka. Ningo le ka maman ba bonjour, gentillesse na yo, ne poussenga na sali na yebisa yo. Mais lo kwa na zo sala azali antenne, il faut ma information au rôle ya Chikidi na sali ni azali ko sala parce que Chikidi na bengne ba ange na ya mike pour na ba sala ni babima. Lorsque maintenant événement na ego salima. Maintenant maman ya mi parle na bo mwasi. Eh ya solo mbalo ko sanga soni mbalo papa tanga koya lorsque papa zo Chikidi za ko animer papa ko epele msusu ivresse alango déjà aepela ivre na ba papa zo koya nili bo utso pibo tika ngo tango yo bimaka ngana lobaka na yo lorsque papa zo mselo ka bongo directement koto pa iguze sani a récupérer ce poste même son maman sani kani papa abando beta papa c'est papa manzaka tout et si lobby na ngo il faut venir mais ça n'y continue bizarre qu'on attend lorsque venir et continuer ba maman ozo na ngai ezali na ba prière auto bengango
prière ya coucher du soleil na ba prière ya ba lever du soleil. Et alors coucher du soleil ezalana makamnango, lever du soleil pe ezalana makamnango. Donc coucher du soleil ezala lorsque ba sirène ba sala nini ba bandi ko zonga ce qu'on a ma place na bango. Et alors on a lever du soleil maintenant et coucher du soleil ezali lorsque ba obima lever du soleil ezali lorsque ba zali ko zonga ce qu'on a ma place na bango. À part d'autres choses ba bazali na service. Donc lorsque maintenant na tongo moi ezali ko apparaître, il faut que papa la lorsque papa ko la muka il faut que shigidina bana ko châtier abani ko châtier lorsque on châtier wana on châtier na nini à cause de ce que posa il y a rapport et pas à maman mais c'est par là maintenant maman le bané ngai moyena servi yo a un moment où ezati yo yebisanga ya solo lobby utakiwa o tena utake pas mote na utake pas mote to go utiliser n'importe quelle chose soit téléphone o lelo e pandi ba mabala soit ye moko mwana na ye il faut ça témoin oculaire. Et quoi les gars, papa boy, maman boy, wana maman zo boy, na moniga normal. Mais mutete maman mutema qui a appeler papa te ezali pa goût fa la katina. Si papa ça pas problème mais na bimi. Papa zo bimi, wana shikidi na kuna azali toujours na rôle est toujours wanimi papa komika ka mutu dikolo c'est posna bi mutu oyo misaki nzem oyo o mona osela basuki na kango to koto ekoibwe. Ezali ba corne o ezali la princesse Micheline o asimba. Mais frère bébé excusez pardon. Donc shikidi na ona soki bato tout bayemba on peut c'est que so yemba un esprit on appelle kota katino na bien ce qui veut dire koyemba ezali esprit koti katino te mais koyemba d'abord tant de bandi déjà ko bina ba danse bon yeba ki d'abord ozali ko adorer déjà pour style ana petamboli ba ya fille presque belé ba commencer là ngo surtout na ville ça ezali surtout pendant na mona ko mina komina lemba na limité pe na moni ngo en tout cas si na masina pe na mona ko ba komi même si balati quête mais chaussettes ba benyango tina niveau ba genou balati ba kilote pena ya mikuse donc ezali ba biloko moko ya kobina te omoni na lobi okoki kobina admettons zonga kaka na kati ya témoignage bon to zonga place wana na lobaki toza na kati ya bar na kati ya bar vitre ezali yo omino masam oyo telemobi non na vitre na zobina mais lorsque yo bina admettons obina nzembo ya shikidina obina na tene mashigidina yo obina nzembo mashigidina mais or que mutu nyonso abosa na kena ba vitre o to mona na kati ya bar wana il y a des esprits o ebinaka o eza ko pousser osani yo pobina omona mdaka kina na bina kata fundu o kata nini yo to zolo ba ko kata nini bazo kata sande loko omona na ba miwa wana ba ndeko bazola na ngami ba le quand même sina ba boîte donc ezaka difficile so mo mutatemi na vitre wana obina alongo donc attendez moi ya kala ezanga succès obina nena mona kina lorsque tozalaki na mokili na kinaka na bar moko za na lemba kombo nango ezape ba moko ya monene bar wana tobandiko bina ti suka boy donc batinze moi XO barada oh directement tak bat mati ko la ba kiti boy XO so the fin de banti masa mo za baby travail ba mo za masa mo mystique on obe ngai atana net ni maman pas invoquer d'autres esprits alors bespona lorsque kiti bandiko to sona banjoto ba lorsque bandiko kota banjoto ba il faut agir maintenant na bomoto pona bat ba mo ne même pe na banzem auto zoyoka lorsque obina meto shikidina shekele papa shekele nini tango se obina yango soki esprit wana pe ki no ngana mama ona zali antika on se pe na corps oyo na banana nga ko salela yango ako ko tembe directement abani ko sela obimi no pe na bar à l'aise ono pe na ndako ok d'ailleurs ok na ko logo te yango kuna oyeni batu na ndako pe lorsque okota na ndako wana osuka na ndako te il faut sala musala na ena ba nkoni abatu nyonso oyo bazali wana no moni place mabe ya badanse wana ezali moni net na lobeli c'est le plan ya ba musique il faut to yebaka musique ba lobela eni ko lobela nini ezali ka seulement to yoka la musique moko za code ok code za langage ya nzambe ezapela langage ya satan homon donc mutu azelo ko moko a coller après azui ayeli binongo après na suka mise moko molo ko mobwe bwandi ko tofango normal net nzemo na tolanda we si c'est les rois qui non mona na clip en sali na mutu ya lion oh oui na biba beaucoup de gens vont comprendre moi te ba comprendre moi alors qui est celui qui est Manitou au monde donc ça va biloko moko so tel même si na ba film au monde ba le blessé le plan ba Manitou au monde ba le blessé le plan ba Rangex au monde ça ba biloko moko ezali ya ba mboka na bisote ezouta na ba planète moko créé par les diables afin que eya pona kosani corriger na kati ba vie na biso ne place problème ezali au monde donc nous sommes tous na kati ya loboko ya Nzambe parce que Nzambe le baki ba oyaye akuta ba mo pandi
ils appellent la mingi pe azana connaissance te mais na c'est sentiment abani ko bina OK sentiment les ali ko animer les sentiment ya nzambe te les ali sentiment ya esprit wana ba yembi ni bani ko sani e bani ko sala que non est mauvais quand il arrive le ko posa bina nzambe te il faut malmo sani o pratiquer maman ba nzambe na za bien o bani ba otela mpe débat na mona ba tumuso ba bunda pona nzambe matifani ba buni bina nzambe nzambe album mane bimeko beta za fa album c'est là bon monde après quelques temps akepa kufi ba nzinzi bae après c'est oui éclater la carte à monde. Donc ils ont biloko moko bien aimé en tout cas il faut ba nzambo bazolanda biso ba comprendre. Ils ont ba fréquence diable ko ya to moni diable en personne diable ko seulement na ba biloko ma mike o mona on négligent. Na blague c'est les plans ba maman o ba mesami ngalambi atiki pour tout la moto libanda. OK pour tout la moto na e ko memelo maman na problème. Nandeni frère. Pourquoi nandeni parce que pour tout la moto ezali piste mobimba ba démon et ça toute une turbine mobimba oyo tiki na katanda kuno parce que des mois ça la entrée Pézali na entrée ça bien sorti place yo qui nous kwela au monde on peut ce exemple moko il y a film moko boye n'était sur talango il y a tort donc il parle sur le plan il y a Nzambe moko il parle des dieux des Zeus fils d'Odin azolo belake Luki azana force ya ko disparaître azaa alimwe akekuna na pays mususu apparaître au monde mais il y a azolo belake sur le plan il y a pouvoir il y a père naï azolo belake non ouvre-moi les bistros au moins le royaume il y a Apgar et Fongwami bistros et Kiti place il y a Zali et Zuna Batouali et Mimi Bango jusqu'à ce que ange bistros parce qu'il y a Atana Bondoki et Zali au moins avant Tobima il faut bistros d'abord ils ont accès à libre ce accès à libre était au côté so au moins dans chaque bistros na ba esprit lorsque tu même makas au monde il faut ange de protection il y a fermeture il faut azali so na kata film maintenant au monde ba olakisa batu que non papa na bango aye abi mbala o na limi susute prince na ngai akita na mabele pour na ko sauver ba au monde après cela ni angi ko buka pour yemo aboyi que non sorti il y a monde extérieur na monde o ezali na monde akasi ndezo mona makambo ezali ko il y a beaucoup de gens qui vont otalango ba trouvango normal ba film ba Dragon Ball Z ezali ba film oh lelo na lobaki maman atune ngai matifani abi pa Michael est-ce ça mabe to pekisa bana kotala ba dessin animé mabe te eza mabe te mais pekisa ni bana ba dessin animé o ezali mingi na ba sim satanique ezana ba initiation mususu mwana ko za initier même si loko moko otala même si déjà ba diable ba lukake mais ba loye ba rater lo lengi ni en côte accès ça té mais otala net su film mo boy au moins mutu moko azul beleti ya ba pipidi papidi boum mais abetongo boy msuna nzela so répéter ba biloko ba tumuso ba fa Michael ko reprendre ko ba prière abani ko sala prière msuna nzela esprit mo zaka oh en tout cas moi na o azana maîtrise ya ko kanga ba biloko ba OK ça on a ça d'accord oh azana facilité au pénétrer mais ça ba dessin même sous quoi ba tomber gérer totalement Matifani en tout cas tous ont mis place n'invite Matifani question et alors lorsque papa akubana osala bilo bon papa fa bimalibanda lorsque papa ko bimalibanda Matifani okomone lo ni papa osala papa fa que comme talibanda comme partenaire lorsque papa comme partenaire Matifani tous aura deux choses que ça capital ba maman wala nanga première des choses moi si au papa okutane ya libanda il faut d'abord bakanga makasi lorsque ba okanga makasi to ko sala de toutes les façons to pesa semence ya papa ya mwana mwasi wana lorsque tu reçois semence papa te pesa pas moi mwasi wana moi ça na comme la zemi lorsque moi ça na comme la zemi shikidi na fa bi makote ya papa ayo kota moi mwasi wana fandi awani uzo contrôle moi mwasi wana au moins papa ba moi ça en tout cas non na za bona za na zemi papa ibele ba kuta makambwana nena bona zemi ah tukoza zemi ah maman ko au moins le kola esprit wana bane ko mouveiller et bimi katina ye conscience seni ezungi ah en tout cas moi qui non on a zali déjà marié biloko boto comme monter na niveau na coûté il faut le cato limiter le kola shigidi na déjà ça par limitation na il faut mettre na sani aba na po odon eh non non on a mazemité soit on zemi en tout cas biso binaso on zemi non kufu et en plus la plupart ya ba fille ya bongo lem so monde même so bote déjà ba mi bal Matifani je vous l'ai dit c'est ça comme na papa na boy oui c'est ça ce sont les plans sataniques pour la peine donc to coincer siko yo pour nous attendre au travail maintenant maman il balait ça l'année et pendant et alors lorsque maintenant fille en a boy au moins même ça bota ba mi balé pe ba mbala na bota tout l'année puis na histoire ni bien au moins papa ya voilà Matifani ye bino makambango et ça pas satanique Matifani et ça bondoki et ça penza bondoki nzambe na likolo alimbisa ngai nebi que c'est alimbisa mais on nzambe ezala toujours likolo na Matifani et alors lorsque
et que ça il m'a bongo abota na papa oyo papa wana akenda papa na benanga akenda mati fani eza papa mo ba akenda ba ya rapota na bana te asundola na mwana ko ay mwana na tigala kuna hôtel pe mwana mo be mati fani santé mo pe na donc so bina mwasi wana ba ba sengi na mwasi ndaku bon esi maradi hôtel pe mwasi na mwasi ni ndaku donc ezamna na coalition te mais les bébés chigidi na hôtel c'est na o mwana mwasi hôtel tala mwasi tala donc nous sommes pas nous trouvons normal mais tant chigidi na bimi papa me fana eloni jamba twalba comment moi c'est basa ndako balika ka basa libanda na kitoko c'est ça maintenant kingo kinde yango wana Kindo Koti. Mais monsieur le cas que le bac qui fera bébé que comment on a papa zobo à satisfaire maman ezake ba bendi orgasme ndenge le bac. On a deux côté à maman, côté papa ils sont différents. Donc comment to lo belé maman. Et alors lorsque maintenant et comme bongo au monde ba tali sou mona mi balé papa mususu papa na bakenda. Là je peux te Hollande la totalité Hollande li ba place moi moi ça on tellement Tiffany. Donc il faut se dire ba commune go ba commune. Je pense qu'on comprend ba commune. Donc place ya hôtel. So papa pele mususu pe au mona moi ça mano kutenga na ba. Ube so ba no kutenga uta camarade wana. Ou so ka so sisi musana bureau a bengi allo tie où rejoins-moi. Na place boy rejoins-moi na place boy en tout cas nzamba zo lokumu bara ngo kufa eza bar muza laki na masina matifani bando bengo ngo chele batamo bengo bana ba baron batambo ba baron ba baron za ba marque moi bongo zana ba komia masina ba bleu moi bongo sikoyo tellement ba baru wana ezana ba baru moko mi ba papa minene ba papa wa classe wana ne ba ka ba jipa ba papa ba jipa parce que dipi akoti na moi ma titu wana ma tifani malembe atali na mpanzi ba toi on était bien veste allez à fani téléphone papa allo zap ay rejoindre ya chez nani wana na sana se wana place to fana gilobi non mon place ba problème pesa place biso peto no sani ba ne pas OK donc comme bongo zemi na olungola te no ate pesa na mona olungola akoza pe monga pesi ba bebele ba na ngi komela bango azupe monga pesi mais mongo na so ba zwango eloko msusu no sela nini bilamba to zuka expert moi to ko tsa bilamba te ba no soma bilamba to ko tse molimo ka ya zan to ko tse molimo kaka benga baninga ba mona kino zo ka mongo benga baninga boyebo lorsque zo benga baninga ne wana shigine faut contrôle baninga ne directement fa sanza alors ça de lo wana non tani azubi na zemi ya mutentel mutu na zemi azali mwasi na ndako tala bo le roi shigidi na zo benga toujours ba oye na bagi na kuma place à Pérécon ba ange ne wana mike il faut ko to ta baninga ne ate ya kolongola te ya chance ya kambala moko wana ce sont des paroles sataniques ma Tiffany ba diaboliser. Merci mon frère, vraiment les termes là yangwana les courant na katakini. On se diaboliser. Mais diaboliser ça veut dire quoi? Bon ça c'est zone gindo kinde ko tisaye. Dans mémoire na ba longola bonzambe okoma na système ya diable. Nde ya mwana terme. Masa to taille diabo. Au moins na peuple ko na mingi zo sali même si na bandiko na bana bandiko so ba puluna. Masa diabo za moko. Masa diabo moto ko to kunde ko panza. Kocha diabo. Kaka nimba lobi l'esprit ya diabo c'est nini? Akoti ba ki ba panzi. Ni moko muna aïe rien kolongola semi o to longola poani asana mbongo bon ata mwasi wana kolongola kanda ko mususu posa nini o fani esili lorsque maintenant papa zozonga biso kuna tozana contrôle na biso na mari de nuit maintenant akomi lokola chef apane wana papa ya ye ya butu ya mai asa sikoyo kozwa siko ba rapport azozo misala ndenge zo sali lorsque ko continuer directement il faut pas réfléchir sur bana bana éducation et comme ce qu'on desani et bana bébé tout ce que bana bana ko tsema ba désir mwana ko na uta papa na besoin boy nene lodi neza momo mke zo boy tsena ba tselo tant mwana bani ko bimali banda soki asa ya basi to bani ko pesa bon mulimo nini ba kinara no so akoya wana papa tourmenté so maman ne comprend sous famille la papa te wana pas goût à quitter siko maman chaque fois quand on pesa papa biloko papa nous sentira moi les até nini oté chéri nga nini bo mikolo ko mabo até moko mona papa so na non on a besoin to solano après mais comme après on a bo ebisa maman ko lobate wana maman so ko lobate pas goût à seni à côté so azotala so il y a la sensation na ye azobanga ko ebisa maman et non parce que maman ko ebaki santé moi c'est bana mais présence il y a pas goût le ça vif quand il y a maman azoko kate moi te to seulement après l'équipe tout là
papa ebe maman ebele ba ebi papa na misusu na ndako ebi se Matifani to sola no solo mobo bande bi se solo to sola si le Matifani misusu pa ebi se maman do konate eza ba mbel misusu pe ba bota libanda oui bana pe ba kola mwasi ndako pa ebi ya yesa kan bano bozaka ona botipini oui et alors long po mona pe papa kufia mukolobela matanga pena biographie aussi on s'est retrouvé 50 au moment que non bana ba bande ko na bino ça normal Matifani quoi à partir ba biloko wana pourquoi papa zo ko kate parce que ça face à face na mubala butu fa dominer parce que papa za na nzambe mais ça mbel msusu mo pe a bimine banda te mais au moins ka couple zo mo neti mobali ya moi ça monela mobali. Oui, maman Tiffany eza biloko mo eza réel. Pourquoi to kotisi ye loko to kotisa ne mobali contre mobali. Ale ki makasi adosi. Oui, ale ki makasi adosi. Ce qui est siko lingi Matifani parce que ezali eloko moko, je pense que mon bible là pour notre blesco place yango au moins que non, c'est pour cela bango ba saleli ba secte o ba so tangisa bana nzambeza normal. Mais or que la bible ezali ba secte moko satanique sozu na 1 roi chapitre 1 verset 27 je crois. Au moins ba biloko ni bible le bible place wana. Au komona. Il parle maintenant mobali na mobali bala na te mais na kati ya ba secte mususu bazali ko mema bana nzambe mobali na mobali babala na pona mobali moko za mwasi mobali moko za mobali pe bazana soumission Matifani babino donc obino mo kino o ebina oyo ba obino ma ngabete pe ko simanga te boy mais mibali na mibali mais na kati sikwa bondoki lokola mobali wana aza mobali o aza normal o wana za bondoki lokola ba mobali na sens contraire ba kutanité il faut directement ni l'éclise o wana fa pesa kai keba na ibiote keba na mwasi na mai ndo omona place ba biloko na ezokomi la mtu mwa pena boy mama ko ya kaka kwa Italia ko pe ya obo ngeni ibunga fa ni na musala mama bimine msupaki na so mbele ko place boy o mama ko te mama te na kwa au sona ba kamali ne nesko lorsque sko ba biloko ani ko komila e komila sko mama ou bien to moi que non il équipe bana ba ko mobima to jusqu'au mwana mwasi wana na kata shikidina to pese sko excès de chaleur moto ce que bani ko sanini kumata yi bandeko oui Matifani donc au mona ozo pesa mwana mwasi conseil ozo no yaya en tout cas mon eloko ne komelo pena boye yaya en tout cas nga pena ndekuno ya mwasi en tout cas lukaka eloko olongola yango o sente que no mutu pena o biso na le boso nana ke longola zemi o yaya bongo ma vie na ngai poani non longola zemi to ka fona ki ndika kuna yeba na momana ezana ngoyi yete mutu alobela ye makambo ya danger bien obstacle okuta kuna etai na ngoyi yete yene sase ka kizo sa yene akindira s'engager pourquoi parce que Chikidina na besoin ça à récupérer kaka pouvoir o ba PCP moi sona et bon koto paibus à récupérer pouvoir ya mbali wana alors lorsque maintenant e ubando usai mabongo bana bazobima au fur et à mesure tozana kati ndako wana au mona maintenant paibus afandi au mona mukomusu papa ko yena ndako papa ibina ndako mama yaka na besoin so wana ba fali ba mbala mwasi abani bena malamu en tout cas les abou ne neko tambola lorsque na tambola na kudana mwasi mobo to kudana kala misusu ba pam to ba vérité Matifani alobi pena que non en tout cas ya na ngai limbesa mo sa limbesa bolingo na ngai na kine ko sala ko sa mise libanda tena makambo komelinga jour mo bona libisa ko bobo ko sala bo tala ninge komi Matifani na moment lorsque oloba yeba que pas gous azo travail il travaille bien dans le Seigneur tous en temps ba prière te il travaille ba prière o ebele ba ne komi ba sela ngo leur prière ba sela ngo na produit mon ko to binga ngo Aisha leur prière wana abane osangana Aisha abane au travail ngo abane au travail kana mabo ni losaka il travaille mais on le dit que pas c'est un esprit et on travaille sur na Aisha on travaille na Aisha parce que c'est une parfum il faut travailler na ngo ezali comment ben ces ali ba élément lokola muda abike non maintenant na besoin na bunda na ba démon na sengi nzambe opesanga ba armement ya bunda sikoyo ndemo pene fasenga ba biloko bongo ba biloko na ndenge sala sikoyo non lorsque akotia ngo ezala kana kata ba maloba oyo kubima esika ba maître o baza ko diriger maintenant ba nikolo ba esprit ya kanda akolo ba esprit ya bagarre akolo ba esprit ya kokanga biloko akolo ba esprit ya divorce ne ba maman bozali kolanda ngai esprit mususu donc l'esprit oyo yazo pesa ye na kata mutema ezali ba esprit oyo veut faire na lobelo vérité mais au mona ke on va travailler aussi koyo ce sont les esprits mbana zo vérité
Matifani si ko kitata moi mukie Matifani o kitate yeba ke Matifani les gens connaissent pas Paigous bande comme suspect ba église bande ko na biso ba mga 5 ba yebi Matifani bande ko na biso ba mana mpanzi ya ndeko na biso aga ba yebi esprit wana donc Matifani azali bon azabo à voir mais ba bo na moment be abani ko vibrer lorsque bani ko vibrer au moins ba mafuta na yewana ba losala wana Paigous mta vibrer wana Paigous mta vibrer na kata mama so papa ko to sala nini awoloba mama ofanda su donc azoyo kaka o yazolo maintenant mama ko fanda kimia wana yeba ke ezate ke na fandi kimia zoyo maintenant Paigous face ce que makani ce que ya mama aye na mosiko yo na maboko na ye dans le blague ici le plan ya pouvoir ya M na pouvoir de X ezali ba pouvoir o ezaka caché il faut soit ça ni abana ko décoder yango lorsque soit au kota akomona mabe oyo yo sala la msusu mama o mabe oyo sala mama o mama sala ni atalaka kino bolingo wana avant Paigous azala na kata via mama ataka bolingo wa mbali na ngai ameli parce que tout le monde Matifani na bolingo ba bitumbe zala na bolingo finga nezala mais ce peut pas panzana o akei après un certain temps bazonga ni pas bon terme hein Matifani maintenant na moment wana ezali moment oyo ba quel sessionner monsieur peza ko za ngombe ngolu ya nzambe atandi de boka ezongi mais ce peut ko za pe akutana monsieur ba pasteur ba bengi bango susu ba se réunir bango ba te bonso ba prière ti bazongi si bango na katanzela malamu mais misusu ekenara bongo ne na solo to beta ba cas particulier. Maintenant, lorsqu'on fait la M, X, abali total, na kata X, c'est la kangali kambu moko, a finga papa na biso en live. Ah, si on a na place si bébé si na za pa na biso, prenez exemple, alana ngati pa na biso, a finga ka wana kutu tutu ba na sika, ba tutu ba mbala ngwe mpoli boy, ba tutu ba lobi, ah. Na melaka bolingo mbalo za mabe wana lorsque zo ba décision na Matifani ozo utana kati ngutema ezane ba biloko so ba so ko ya bomba na kati ya bomoto na parce que yo ka simo sa aussi kana likambo olobelelelo so kande ba fongo abaso akero luka ba dossier kala donc Paigous fa ko tatina valeur ya X na obi obimisani abi Matifani ko bimisa ba na mela mingi voilà Matifani za moi si foi ba oui wasko na ke récupérer oyo ya kala obi ke na mela mingi pona yo na boya na supporta na kangaka na motema na tala bana mais trop c'est trop pe en plus Matifani na langage moko pe na ndio kaka ngo sermon boye pa ya mama na ngai et sa papa bi na supporta pe mingi der kutu ye baba na kutu si bakoli bana si bakoli oh zambe yo kama donc et ça la passe Matifani et ça passe makasi bana si bakoli mubali oyo mubali aza poison mubali akoboma wana tango azo bimisa valeur X amsa oyo olobelete o pe bo vivre te da zongi se même avant bo balana donc Matifani azozonga zozwate tango Matifani ba jeune oya kala merci Matifani so ba ja kala za ba ja ndengeni o ba série wana ba série tozana école tango ba noya ba bisa mabana kamana ngamu na melaka mona ngata ka. Merci de m'avoir voilà, c'est juste l'ambiance de cette émission. Merci Matifani en tout cas. Et ça, merci émission. Il faut ça la bonne Matifani. Lorsque maintenant, à ce moment ça belema wana. Belema non les siko yo sala nini. Atoka. Donc maman bandi ko toka Matifani. Azo yangulama. Wana to mazo toka parce que Paigous kuna zo trembler. Parce que Paigous a côté mutu asala ba bilai ne ba kati ne ba do porto fo no ndaki no. Fo na longola kama kaka. Mutu bandi ko trembler. Donc ma papoyo au bon maracalelo maintenant lorsque Paigous a tremblé faut se croiser en kimia lorsque ça suis kimia ne mbala moko ale alors qu'est-ce qu'on s'est manifesté ce qu'on la kata ndo tama trop c'est trop ça va Paigous a quitté le sous même ni non sala balanga je bima nabini no sala wana za on moi cité nabini no sala pas comprendre hein nabini no sala ate ya limbisa et goza la pe bana ba papa français ba papa ba mo ka ba on sonia ba ko pe ba papa qu'est-ce qui se passe ici oh non il y a rien ba ki bana sonia ba pe ouais pe wana ba no ça tiens moment donné bon tout qui olala non yote il est kabelé papa qui non là na chambre bosona maman ou là na chambre maman là na salon papa nango zola nango ko permettre que ndo kwa bongote vos cris et dorénavant
vous aurez une version française de tous les témoignages qui sont passés sous le Nazaréen. Le voyage astral se fait le déplacement de laisser son corps et de sortir en esprit. Version française désormais de tous les témoignages. J'ai même fait appel à des démons puissants géants, mais ils n'ont pas pu. Ceci est un grand rendez-vous à ne pas manquer, un cadeau surprise que vous offre le Nazaréen. Abonnez-vous très massivement sur le Nazaréen News afin de ne pas rater cette occasion. Ces combats étaient sur le plan spirituel et le plan physique. Et ces témoignages vous sera présenté par votre digne serviteur, Elel Père Bengoma. Attendez-vous à une grande bénédiction. Restez branchés, restez connectés parce qu'il y aura du lourd et il y aura du nouveau. Et que Dieu vous bénisse énormément et abondamment. Moi je demande par rapport à la robe, parce que vous aviez expliqué la fois passée par rapport au pantalon. Shalom peuple de Dieu, que la paix de notre Seigneur Jésus nous comble, parce que tous nous avons besoin de la bénédiction de l'Éternel. C'est la sœur Tiffany Mokoa, la princesse de l'Éternel, la présidente du Parlement céleste, députée Kwanabanda Kunabino. En tout cas, la Bible nous dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Nouvelle Zakaka, tu peux communiquer, information, c'est que les Nazaréens ont moins souci, vraiment souci, mon côté technique. Voilà pourquoi nous vous supplions, nous vous demandons, s'il vous plaît, d'ailleurs que vous accepterez Abisso na banda kunabino ka lo lenge tozali. Vraiment to senga na bino na bolinga nkolo, bayo bolinga ka kolanda mingi les Nazaréens. Vraiment bo sunga biso bo s'abonner dans les Nazaréens News. Donc neka ke komami wana les Nazaréens News parce que les Nazaréens au ya Kinshasa ne oboye baki liboso ezu un petit problème technique. Donc moi et toko taba vidéo il y a milai eza vraiment pour l'instant. Donc voilà pourquoi na bolinga musalo tozala nango tosala libino les Nazaréens News. Dans les Nazaréens News ndé ya bino les Nazaréens News les zaka les Nazaréens donc ndakwa les Nazaréens. Okay. Famille les Nazaréens toujours mais news au fait que les Nazaréens news ndenge ba combien wana au cliquer na place ba commis s'abonner au s'abonner massivement donc faut s'abonner au epipe moninga s'abonner au epipe de quoi s'abonner donc vous s'abonner massivement s'il vous plaît bible ngakolo bible ngala certifié bible ngala princesse de l'Éternel. Je vous aime beaucoup de l'amour de Christ. Donc, je disais tantôt que les Nazaréens ont un petit problème technique. Voilà pourquoi nous vous supplions de s'abonner sur les Nazaréens News. Ces derniers temps, nous utilisons beaucoup plus les Nazaréens News parce que les Nazaréens Kinshasa a un petit souci, un petit problème technique. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur vous bénisse parce que tous nous avons besoin de la bénédiction de l'Éternel car la Bible nous dit c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, ne fait suivre d'aucun chagrin. Au moins, émission Talio attaque au Tali. Donc, toujours sous kakana ba minute, 1 minute, 2 minutes, 3 minutes. Parce que moi, je suis moulay zate. Donc, témoignage au lundi, table sainte au lundi, mission ka au landa oyo, attaque au lundi à mouké oyo. Donc, cliquez le lien où ils en a sewana. Après titrage, kazo landa rawana. Donc, sur le titrage, na sewana au mona lien. Alors, cliquez le lien wana et vous mettez directement dans les Nazaréens News. Donc, cliquez kaka donc au tali attaque. Au moment titrage zawana ce qu'on a c'est à titrage wana au moment lien final lien wana et on met mayo na les Nazaréens News. Quant à moi, je suis rempli, je suis comblé de joie pour beaucoup s'abonner et belé ciao. Loba Satan azana ba problème. Oh asimbi kisi. Asimbi kisi. Yali kambwa kisi te yobe ke doluka kisi na osala nini? Oh simba. Biso tozo ye